Mbote et bon week-end à tout le monde. Bambote, en tout cas, partout bozali na mukola lelo. Boyamba bambote, bambote, bambote. Merci pour na bolingo pe fidélité na bino. Merci pour na ba like na bino, ba commentaire na bino. En tout cas, tous os oignons sont en considération. Merci, merci, merci. Juste pour dire que la vidéo qui circule, en tout cas, ce n'est pas la sœur Rosny. Tolongola na makanisi ezayi ete totika kosalir bandeko na biso baza lokola baeleki bayaya baseur na biso totika kosalir bango gratuitement ata mpe soki ezalaki ya solo. Je ne pense pas que c'est bon et c'est bien ya kopanza yango to ya kopartage yango. Je ne pense pas que za ide ya malamu. Baza bandeko na biso totika koboma bahero na biso, totika koboma bastar na biso, totika korabese bango, totika soki mutu ameki mwa kobimisa mutu mwa mutu ameka mwa kozwa succès ayeba na biso moko wana susu toza kosala tu mpona kobenda ye azonga na se. Bastar na biso tolingi kosalir bango, tolingi kobebisa toujours ba réputation na bango. Pourquoi nous agissons comme ça? Changeons, changeons, changeons. Baza bandeko na biso, nulle part balobaka na biso ke baza ba parfaite. Baza batu lokola yo pe lokola nga. Baza pe na ba faiblesse na bango, baza pe limité, baza ba sans touté. Le seul saint, c'est notre Seigneur. Bango pe baza batu lokola biso. Totika, totika, totika. Makambo yo, ce n'est pas elle, ce n'est pas elle. Asali na ye yango te mwana batu. To yaya ya batu, to mama ya batu. Asali yango te. Arrêtons de divulguer des choses comme ça. Et de partager, dire que c'est notre sœur. Non, non, non. Ce n'est pas elle. Notre sœur est bien tranquille. Ce soir d'ailleurs, Tokolanda, 4e prime, il y a Majabu Gospel. En tout cas, tous à la brancher Bissognon à partir il y a 21h, je pense. Et que vous allez déjà lancé dans Majabu Gospel, Tokolanda, 4e prime, en tout cas, Totika, 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 c'est pas Rosny. Rosny Kaiba, c'est notre chantre de l'éternel. Aimba, mon meilleur ami, en tout cas, Nzembo O Penza. Donc, il pensa un coup une flamme, deux qu'à lancer qui yango et à faire de faire décoller pe carrière Naïm Balamoko. Et pourtant, c'était une chanson d'Enge Moka Loba qui s'était partie comme ça pendant un moment d'adoration. En tout cas, merci beaucoup.